Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini yo Didier Nzango mokonzi ya bayoji omoni bakomi kotekisa lupangu mpo bakokana na yo Chorambe kimia ya papa mokili mobebi mawazo mokili mobebi inazoka yo noko sawa sawa no pas de problème pour nzungu bakozungu ça ouais nazoka nambongo na yo metango bakoya c'est normal soki babokilo balie bakende banzungu ntango bazungu saka nambongo nakotindela yo c'est petit problème noko nambongo na yo pas de problème noko nalalaki na mosala nazongi na ntongo nazozela deke baye nango yo d'accord merci papa ekoya na nzungu ekoya mbongo ekoya na banzungu na pas de problème merci beaucoup papa ok kitoko Nikes Bayaka Adi Londolé le célèbre Monkili Mobebi Mawato Mokili Mobebi Mawato Abia omelata zo lekana Pona zalina ba mina sombaki madango aboye na pose na kosala mwa liboki utikala kolia papa ça va prochainement maman kolia prochainement na kolia nyonso na okuta na kolia merci beaucoup voilà maman Leki, je vous en prie pour accepter un petit rien au yonga na yela kibino voilà tout bana maman Leki na lekaki na Anvers regarde un peu maman Leki na sombeli au bijou oyo ezaya un petit rien emballage dans moi yango wana merci pas mon kilo merci maman ngana za ya bino oyo eza ya chere yaya yokalingi zopezi oyo eza or merci vraiment oh merci papa nzambe pambola yo Maman yayo oyo mama pona yo eza livré parcellaire. Parcelle na biso oyo ezaka na boulevard wana na Gombe. Donc yangai. Na kanisi nga lobino pone c'est vraiment je suis bouleversé
Moi si nanga o azosala po nanga maman il faut na bénir yo. Papa, Lopango oyo. Pona mbongo libala baba noko na batata. Non, maman. Bango bakolia mbongo na bango libala. Nayebisaki mon amour asenga liste, asenga facture, après ça et puis papa aza déjà awa na poto alobi ayaki po ye moko to ya kopesa mbongo ya libala. Papa azali awa to ya kopesa mbongo ya libala na papa ye moko parce que naza mwana liboso alingi que tout est marché très bien. Livre parcellaire oyo lopango na ngai ya bombe na pesa mpo na yo maman parce que yo moto botelinga essaie maman non naza bouleversé, c'est fantastique. Moi si moko en tout cas na papa signon so ngala kisie essaie alingi ngaka comme ça, donc sans intérêt maman o éduqué moi na très bien vraiment maman. Prière au recevoir cadeau yo ya parcelle yo moko nazo futelo billet OK de Kinshasa pour changer mikandana na muto yo na sombela ki lopango wana yo moko okende na essayer so maman que tu le veux aussi alors la salle est une réservation bokei bo changer mikanda tango yo zwi lopango no oye na ba clé ko comme ozo koma to sali makamyo so toi libala abobia. Merci papa, merci. La fuka mili mzambe. Kasi, la kokele musika te papa, na sengi bolimbisi. Merci. Papa na sengi bolimbisi na za mama. Ndimaki makambo aboye te mzambe na ngai. Lipambo li aboye. Evan. Yeah. Ngizo sang émotion. Nazoluta. Ozoluta te ya. C'est Voilà maman, tant so bokangi ba valise la bino boye psi na kosombela bino biye bokene. Mais moi si nanga na olinga ça la même pas une semaine na Kinshasa. So ba tiki bino une fois son na direct. Même pas une semaine, je peux pas accepter. Je saurais même pas rester tout seul ici en Europe, non. Il faut toujours la présence de ma femme, de ma chérie. Yo na moi c'est là yo pas beau kilo. Mon bébé Mawato Onos Limbambe, prix Nobel de la SAP. Les trois pères spirituels de la sapeur congolaise. Moi te wenge makambo vraiment eza ba makambo buzoba. Amos, nga nazoka mwa likambo so pe na vandi na tani na bi mama. Mina bela yeba ki camarade ya Bo mwana tango mosusu elekaka bondeko. Vraiment. Botika muninga bobwakisa muninga ata bino moko. Wenge moyo comprendre ezate mboko soko koti makambo okutana ngona mukolo bima na mukolo yebana ezate tokobwa kisote ezaka ba circonstance makambo mboko ndenge lekaki donc na soki 15 ans ngope leki vite hein eleki vraiment vite Kasi mikolo ekenda na mama kola kolamuka kola kolamuka kenda mbangu mama vraiment parce que ngai vraiment tokepa na ko ya pizza ya on s'abala c'est ça. C'est ça. Na bandaki koyebisa li pati tongo midi pokwa wenge nazo yebisa li pati tongo midi pokwa dena loba na ona divorce vérité ke toza na biso ba richité tokola na biso na famille apasi nzoka yepe kuna divorce azo bomena ndenge na donc laisse tomber hein. Na ebiso bato mingi na poto na moni ekoma na ngolo kwa kokosa ne koma lokwa pona banza lokwa lokumu c'est ça. Na ba famille okuta ba famille mo famille malonga te mais na poto kuna bokomi lokwa bino bokoma bobonga ba bino so ba poto abazaka ba uta na famille bien mutu nyoza uta na famille bien biso bato uta na biso na ba famille apasi tolobaka na biso vérité ke to uta na ba famille apasi mutu mususu te siko tala buzo baboye bakomi ba uta ba yoka so maman hein
bauta bakoma oyo soni mama. Est-ce que nani akokai ko demander to banda kola bongi na auto banda mona kizengi ya kizengi. Vraiment. C'est ça. Na tena ngana ye bateke dena ndeko mali parti. Nandenge ngi na koli pe mwasi munene donc ozaki donc c'est normal okoye basu ngi na te. Mama, aso kwelela ngana nzoto namba so ine ndenge zo sopa la ngazo tara. Na tani na bendi bilili bakabi. Ongi. Ina iko iba family koti. Nzambe tala. Tala mukili ndenge za mukuse. Do natanga zo manzembo wana de na kinga na ngala. Ezongisi yo penza. Nzembo na yembe la biso na bomwana. Nzembo mwana yembi donc atanga mudi a reconnaître maman yembi. Oyebi ke na yoki ba cher de pour na yoki so mwana na reconnaître na kizengi wa. Mawa. Ngai yango na yebisi kaka lipati ngai lobi nga mikolo nyonso na osola na wenge aza na famille aza na problème te na famille na bango donc ndenge tozali anga na bongisi na camarade pe ya divorce to luka ndenge to aider bango batala ndenge bako kozonga sa bolingo na bango bo wana eza bango soki bakozonga na c'est bon so bamoni ke buzoba basalaki eleke 5 bakabwana wana etali kaka bango mais biso tozomeka na molai oyo azali camarade ya divorce. Allô? Allô? Oui, Wenge. Maman, réseau, réseau. Maman, tu as invité pas évoluer dans mon cas, bonne chance. Ce qu'on lit pas ça, lobby des grâces sont dans au kokate. Mobile kuna na habité ce qui yo solo na ya na bazolo banini. Azo kokata koloba. Azo kokata koloba. Te ya de vos ninga zana zo kokata koloba te. Ezalo kwa mutu batie na mutambo. Bongo mama linga. Panique générale. Yo ebika mama linga zala kati. Mama kutu koloba te, mama zo donc mama zo lekela ye na makambo nyonso. Ezo lekele nenge nini koko matina niveau oyo. Bon, nga nazo rappelo Wenge, nazo rappelo na pourquoi. Na sala que déjà moi Western na sala qui déjà nazo rappelé yo. Na sala la instrumento di patch donc azo kita na poto ONG wana azo kita na Kinshasa donc na profiter le kwa azarane motema malamu instrumento di patch azo yelo valise penza ya mobimba na compte na ye yo kende kaka okende penza en tout cas ba gros bisous na koma nano na koma pas molai na tande to sala e bongo to suki sande to ba gros bisous en tout cas na koma suki biloba loba na makamo na opesa ye super na moni de na bengi mokili mo baby mo baby mawato botei ma dans le bambou bala moma pe si bakei kaka Comment tu mutu besi? Utini awa. Comment zonga? Non, ake nibela kako continue nibela. Okende ya Lena na Rosie ezaka abuye. Si batamboli bango balenzela moko. Malongeza la teza passe. Il faut tabato bazozi. Oh. C'est quoi ça? Mais dis-moi Oko. Tindika. Kanga porte. Mama nzumo na mabeli. Okoti na bino boki awa. Ok bozo. Mama na bino kwa zongo maduku. Boke libela. C'est quoi ça? Papa. Batuna ranano. Obandi na bien. Mais makamto eti omona kuna. Baba opesa mbongo banzu. Mama eza na okutu keso bongo te. Webelo ko elekela ngana otala siko mukolo ba yaka libala. Voiture ba yaki nango wana evandaka wapi? Bango. Papa. Makamto eti omona papa. Yo ba yebisa ko keza ya bango. Non mi tuna ko érosion o iska le pongo na bango ba vandaka érosion. Mutuka wana na nzimite koma wana. Kotala ope koma rati papa. Tokiti na arrêt. Ezokota te. Tokiti na arrêt, tozi moto. Moto te fise to okene na adresse boy babi kuna moto ekota te. To beti makolo po to ko me pa banga ta 30 minutes. Mama, baza na érosion.
Ah, ba divorce. Eh! Et pas ba divorce. Eh! Ah, t'es intimité. Ouais, puis Ah, on dit m'a dit quoi? Place wana mboka kutu bien. Eh! Donc mboka penda kutu bien donc. Na préféré na va na banlieue. Passion na niveau moko yo sakana te. Ngomba nde ngomba. Papa tala ndako wangu. Na mkuse baza ba pauvre. Baba pauvre. Biso kuti tovanda na lopango ya bien. Malgré ndako na biso eza moke bapesa biso ndako ya moke mais toza na place ya bien. Makambo eza na moko yo. Côté abima awa te donc tala ngoma munene. Papa nde naza boye na kwe genou na ngai ezalaka pasi. Okofictionne vite na mokuse masasi. Siko mbongo eye te. Eye te. Trafic d'influence makambo asalaki wana ezalaka divorce mutati nde mbongo. Nde so tolanda banzungu ndenge ezalaka batya symbole bana baona eloko te. Wana ezosenga ifo kobenga divorce na poto atineli biso. Osomona. Ngana zo voiture wana pe baluwaki yango koluwe kotala bango bana eloko te. Tika kaka. Bidene zibozana ndenge moko kaka. Toi t'es mon Otamu là ubuzone kana balabala. Bazuni ngabine bato bien te pourquoi? Mais yesi abeti libaku na yesu mobile na poto balinge baona ona poto. Banoko na bino. Papa, il faut me tourner. Sona wa lokabi so papa. Non. Il faut me tourner sona na lokabi so. Mais kotela nzoto na bino. Uzoleka mobile so tele yo. Jamais buzwaka. Isaka te. C'est quoi ça? C'est une malédiction. Kaza mobile na ngai. Mais bon azo ya bote. Ngai ezande ka tamu colors dans la posa ya kobima na famille nda oya. Ka boyekana memeka na loyeka. Ah memi biso na moto sundeli biso na nzela. Yo so benga mobile. Wa sundeli biso na nzela moto. Aza wewa. Client bengi est-ce sani? Ah mais ma biso to ke pas client. Oboni ko le nongo ka ngana mobile ba secret comme kopima. Mo maza mobile moto. Akete ko jola ngam bo. Ko yo. Ah tika kaka motika. C'est bon ba zo bela na ba parking na bandali awa. Yena receveur, ye moto ye. Je sais pas. To sambela na nzambe. Imbécile. Ta omoni mibali baza wana. So il faut les cas. On lembisa nzoto. Ba mona quand même utaba. Mais bien bon soda papa ngana ninganaka ngana ninganaka so bato musuba ninganaka te etali bango mais ntango natambolaka na ninganaka sa basimbanga résultat c'est quoi? préféré te parti na poto jota mobali nae biso so ndenge mo za na eli parti kuna ndenge moko po moto malonga makele nyoso bozosala makele nyoso bozosala fin du mois réunion de famille faut qu'on y bana nani aloki bana 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 lokola bana mibali basi mona kasi ndeko na mwasi papa bana mona kama nani ndoko na bango famille faut pas bana makambo ndoko na bango aloki bana bana tu tuli ata rien tu vas lakela bana mabe so tali yo ndenge moko mama pe ndenge moko biso so ndenge moko imbécile tu ndenge moko imbécile est-ce que tu ndenge moko biso kaka ndemo yo bimi ndenge mama peut-être yo lobele lo te toi na ya na poto tinda lo te biso ko vanda boyete o meto to zongati ya pe na poto ndenge moko parce que muto aza na poto so ngana za na poto na ngana tinda biso na ngana tinda no mbongo lukata ndako bien bo vanda le lpanga bat ate makale biso ko vanda ndako te oni c'est fini. Oh, toi là, le quoi pas mon foyer, Tony Yango. Foyer, écoute bien. C'est fini. Et pas de l'oronier, Gobi. Oh, Gobi, mais pas Tika. Na fami na moko na bala mutu tena kati na sono rien. Na bala, bona mama li bala pamba pour rien. Et bon, pas na nini ebimi. Kasi yem to boti singa bana onyosho ya pamba. Eloko malongeza te yoti. Tata ya bango nani? Yote. Kasi yo tata una poto ndenge moko na ndeza bongo ndela zana ko bisika nyoso ponga bando kutela na bando kama uko imbécile atikana ba imbécile eloko te na boti na yo bana bazanga forme uboti mwana moko ya forme ya pia moko de yo moko za na forme tena forme ni yo za loko da damage oyo c'est inutile mieux vaut que kolukata baniau na yo odefisaka baniau na yo bato badefaka fendi bozaka mbongo ya baniau keuza na bana boy na bangina mususu ya bekizengi nateka banzungu nakinde kusaya bilanga kaka katuka mbesili yo moko pe famille malongeza te qu'est-ce que j'ai fait maintenant beauté image et dino image
bino bakolo solosina ya kitendi omemela papa grip spirit ya kitendi omemela papa grip solo ya kitendi papa grip kende na mokonzi ya mboka asala état généraux ya kitendi mokili mobebi mawato anisen Nakamwe. Amoni pasia Atika mobali na bomba basekele bo. Basale ona nzembo. Boye baki bamba sona onde. Naebisi yo. Josco apeza mutu peza. Donc ngalobi Josco ça peut vraiment Congo penzo mo bomba makambo Nani kake kuta na bamba son po basala nzembo. Namona ka jo mususu akota. Achenga ka nzembo. Mama osunganga. Bébé nzembo eza tellement lengi ke mobali na yo asaile lo ka kitoko. Vraiment. En tout cas, avant bola la boyoka. On suye moto si popi nango. Ya solo maba Josco bazana mbongo. Ya solo maba go. Bébé na kinjasa batambongo bano sasa batanzembo. Atana zemi mama. Nakobala. Awala kutumbola kingaya. Wapika kwa kile sheto. Kwa kile balanga atana zemi ya ye ya mona. Bolingo nde yango wana. Atako bakena yo me yepa zwa yo kaka zomsa yo. Nanga. Nakobala yo. Konda. Nuba yo ni yango. Ngenze mubona ovana. Nuba yo ni yango. Nana ni. Mola nga Josco azozelanga. Ifanye kutoya nende toyokanaki. Mais azaki tellement pressé pour qu'il y ait un rendez-vous moko. Alors il va zo tableau na conteneur et faut qu'il ndaki ti Bruxelles. Na lingo bisangana, est-ce que vraiment scandale yo tous les cas yo. Est-ce que yo mobile na yo yebe ki bazana na moi pifo. Oui que Josco mda sisi masolo yo sto ba nyongo divo satiki na ba wana. Ya solo. Kasi yim da zo en charge te. Abagi na bakolo ba wana. Na yebisinga vérité talobi kaka na ko régler une partie. Ayebisinga te ka futi. Et Josco a tout payé. Ya solo. Yepsana. Yo beke ba na yo ba na moi pifo. Mola eloko moko to na zalaka. Bono pifo loka ba tu bazanga bo to kande bozana minene. Tozo musuku tozo kimia na bis na ko ina ko ya bandeko. Amataka pe bis. Mama tozo mataba bus. A question ba pansement ba pièce na tikala na ngweza muke wenze moko loko ezana bazoteka biloko nyonso 1 euro sûrement kuna ba pansement rozala. Ata ya pas. J'ai une bonne sana viango nous avons dit donc master nga ba donc Jona donc bibende be meza na poche ya pele. Au monde on dirait Josco azaka na mwasi moko kala. Moi sona Josco alingaka mingi. Oui. C'est que moi sona alingaka nde Josco ka pona. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur la kinit na bande kone mususu. Ah bon? Nde ba yebisanga ba lobi ke non. Azalaka na donc moi ça a blessé tellement Josco. Ayanga bimanekine Comment na mbongo bazana makobanya na kin ba kunsu bazana bango na bakini. Ayanga bimanekine donc a chepe na kende na aucun impress à New York ko sati. Oh. Makamsu to kona na muki. Atala ba film. Eh Josco subo vandika pa film kaka. Donc à côté moi moi ebika zo sa film. Ah bon. Bonne chance. Ngana zalaka ta na idée mon côté. Alors ce que yebsanga siko. Qu'est-ce qui se passe na mutu na nga vraiment en tout cas vous devez comprendre donc première bali partie ezaki na ka boyo mto wa kambara ne ka boyo net ka ya biso so ya bato ya ko luka na poto bambongo ne so même biso na boîte cher ya Brigitte Anani donc ya lukuta mon dieu yebsana de kamoni li partie am biso pema boy ngana bike mutu nga depose za nango abande ko mekane ba jemo so ya ndeni molai omoni mokilo ezana makambo mususu na ebite so bato mususu Mili mabeza modèle na mokilo yo. Li parti ngana zayo ko li parti lo bana de fausse vérité. Li parti donc nde tozanga wana ko tozanga na biso na biso na ba famille ya pasi. Bolingo. Ya pasi penza ya pasi. Kutu mama na biso po ya ko matamo mukie na pavillon mama za koteka penza bi yungula na se. Po matamo mukie na pavillon 5. Ezali tango grande sœur ya ba mama ya liboso ya Jeanne. Oni to bebenga to pesa ko trombo oni. Ateka ka une partie lopa on enda pesa maman na biso mbongo
nde bomengo mataka na pavillon 5 ne bandela avant ya poto donc biso pena to vanda pena ba koto oyo yebona pena lubwa ko wana penzo mabele buka na kanga na yoka na so ko ba na bisika ba ngotanga adresse ufanda na bisika to uta na biso pena na bisika to tanga ka sikoyo ngai leka divorce wenge na de li parti to zo beta to zo benga na badena yede nanga amus na wenge biso zo miso to zaka ba na quartier moko oyebi wenge leka mais to bunga na mwa muki ya ngana na usika moto yuso bandi golia bon faut ça ultimement tu no vito que na ufunga restaurant oui ka bongo ufunga ni kaka que nana kamisi nazo kamisa ka dikambo le konanga ouais pesos tu comme beaucoup na biso ete juste il y a des autres dérangés. Oui, mais quand même que biso ba oyo to bana to sana so to sana ba mama ya pavillon 5. Bon to bana ikana pavillon 5 te to bana pe na makamoni kem ti la ngala ko kota vraiment. Problème là ngeza lakini ba pena super wax et puis na ba penza vrai or. Omoni ko ba mingi le rwana to koti na makamoni te ba o te ba to ba or. Omona ora usibe lobi na to ko na mundu. Kina ko kota la pena or do misu na nga penza. Elle est dans un monde que papa Josko. Et que biloko wana zai kona tizaki biloko fa zaki biloko aso. Ya ngona pe ozana raison ya po omoni bilambo yo ke o asombaka yo ya wenzi wana o asombela ka esengo wa wenzi wana wa yake na mu ya naluka na wenzi mobimba ngapela lukwa na mu ngapela kwa ke ngana sepele kine la bana na ko ka ndalo kwa lebona ke yo sepela kanemi ngala ne bona zo sepela lete na biso me ke yo bisa yo ko silika donc ngamo kana ke na marché na biso na monate na marché mususu na monte ya donc zako ko sabiso nde aka so ma biloko ne ya valeur oui non so me biloko ya valeur dena ko mela bino atiango mo ba sachet mo ko boye ko bino mo na ke biloko papa yo pe so ko monika ba chaso na lokwa botebe bima ko botebe bima ko soni na to ka soni foi ya so fo controlar yo na komi na bipangu na o controlar o mutu na mo ko mutemba na yo yuzo la kamba na komi na bipangu na bombe ko na benyi di ça tout ça na tindi ba ya ba ke botala déjà mais c'est loko hein photo eza photo hein ya yebisi ya bi ya kande ko ba bizo ya bo ya ndi ya ko muni ko ba to bungite ya to moni ko bota fika o ko bota mwana yo mwana boti ya yo moni sko pesa na raison c'est quoi abana omona miso musika ya omona ka bebe ya na nga e ba muti peto saka pe bana ba le bala banda et c'est lit hey non c'est la so riche la kata famille na makambo mo vraiment kitoko kala tezo sila na oya ya melina na biso bana makambo tiko ya makambo koma na webele na internet obi yo pe na ko Roger tu mo suka so vraiment e koti ba épice merci ya merci no do saki ma papa mo ko benga me mo na zo ba makambo ne olinga yo wa donc ya restaurant ok ya ok yanga na sisa na no akasi monga ndezaka to epoto le temps luka mikanda temps to kutanga na lipati le temps to kangama to saka neti nde place to bunga na wenga en tout cas esala ta ba 15 na wenge to zaka na rapport ni mokote photo makambo sikoyo wenge ndazo yepsanga lobi amus tangu na mona pengi na mbala liboso to kenda sa présentation na yebaka teke ezalaka ngina yeboko litboza so bana miki alobi na yebaka teke ezalaka ngina leki ya lipati oyo ya kala po azalaka deja surtout okende classe mola ngina wana falandaka biso kaka alandaka biso ti tokobengana ye kaka ta mosusu tosombi mikate tokabolaka mikate moko boye topesi ngina ya ye ali akelo aza kolinga biso makasi wenga alobi ngina azobwaka azokwea kaka na nzoto na nga mais idée ezalaki teke ngina or ngina omoni kaka bato nde bazalaka okanzi ondira aza mayele te mais ngina azalaki na 6e sens makasi azoyebaki oyo wenge mais oui en fait baza bato normal malgré nde tobengaka bango baza
baza décroché un peu mais ayebi bino ayebaki isko yemta reconnaître kutu wenge ayebi ke wenge camarade ya dena oyo aza yala ngaki ndana na Amos ndenge azolanda biso ntango tozaka bana mike nde balobi wenge alobi nanga alobi Amos nazoki ndosuba boye na yoki ngina azoyemba nzembo moko nzembo tozaoyemba ntango tozaka bana mike tellement passe eleki tookende classe na nzala tolete tomeliti te eloko moko te tosimani kaka tozoyemba na biso tozokende nde na kingolongolo yesikota aoyemba na biso biso sikosu toyembi nde na ngina azongisaka kingolongolo Amos kingolongolo wenge kingolongolo apres toseki tolandi ye tobengani ye nde wenge ayebisinga alobi Amos nayoki kaka ngina azoyemba nzembo wana sikoyo azoyemba ngo na mawa mpo amonike ngai nazoreconnaître ye te obi kesenga nzoto malinga biwenge tika balobi wi azoyemba ngo na mawa de na kingolongolo wenge kingolo nde place wenge ayeki koreconnaître ngina mbala moko nde aye kocomprendre ke ezali lipati nde dena nde bazobenga lipati mikolo oyo donc abina kombo wana ya oyo ezalaki ke lipati bango bayebaki yango te na ndenge mpe lipati a changé quand même 20 ans plus tard bazoyeba ye te des fois eza leki na ye mutu azalaki na rédaction na lipati mais des fois kutu bolu kutu te bolu te ngai lipati na wenge tokola biso so ba meilleur ami d'enfance na souffrance extrême donc devosi azalaki ata na idée te ke olipati azoba na devosi ke baza batambongo tala baposo aza kopesa na devosi akoonzi batele elipati ndengena ekamsanga mpona nini kaka kolata kosafishe ke bwana mbongo et pourtant bato yebike bato nyonso babanda na bango fi malema poto monoso azaka mwana ya monoso autayeka na quartier bien yebisanga siko nga ka moto na nga alingi makambo wana te nayebi te soki baozonga parce que biso baki bamasa na biso tala kaka ndenge oza na Josco wana bofandisi masolo sikoyo ekomi bino lokola baparin ya pasi oyo bokozongisa libala yango vraiment parce que Josco déjà bandi badepense afuti déjà bacharge ya devosi na bar wana eske bolwaki na restaurant sikoyo esuka ndenge nini mpona kutani na lipati kuna oboyete alingi kosentir nga te abi lipati nga na ndeko na yo abi tetetete biso nyonso komaka tomonte eku nga nasali lipati eloko te motu moko tabeti balisola bavi na bino bavi nga nayebi ma lipati boye te nayebi eka na nsima ya motu na ngai divorce pasi ya makambo ola nga na sololaki na lipati mpo tosola mingi mikolo na wenge presque chaque jour kutu na nazwa ata courage osola na lipati te wenge alobi ese tozalaki bami toutaki mpenza liboki moko epa na ngai wenge eza esengo komona ke lipati na divorce babalani po biso na famille na biso tondimi libala na lipati parce que bamayide na bango ya basesi wana bango banzaki oyo abali mwana ministre oyo abali mwana député soki mwana ya secrétaire d'état donc côté bafamille eza na problème te ngai nasololaki na lipati nazomeka kosola na ye chaque jour tokendaka kuna na Josco toke kuna chaque jour tozosola na ye nga namoni yango nga nayaki nasola na yo mpo yo mpe kote na yo osola na divorce totala ndenge tokoki komeka nasololi na divorce nakutani na divorce aotiaka nandimaki te donc on dirait esali epasi donc asatandaki vraiment ke bitumba wana elekaki mpe na bar mama namona no bitumba bon on dirait ngwaka on dirait mongo on dirait musakata on dirait muyanzo oyo divorce pas mabe mpenza kino mosi na kiti omobala ndenge ni voyu boye ata yo moko okanisa badepense asali yebona yeke mwana ministre na nzoto alipati immeuble ezali na nzoto alipati bajip ezali nzoka nde malin égal demi malin donc divorce azokende bongo mpo azokanisaki mpa balipati nda kozwa akozwa ko yango anda osala tout ainvestir donc nzoka nde babeti ye 12 te babeti ye 24 lelo tokomi kolata baindia toke lisusu nigeria tokomi bilatela yanza ukutu malamu mokili mobebi ye mawato Phil le montagnard et Gladys Mignan Radio Afrique mokili mobebi ye banakin bofongola misu soki bolobi te nayebi te tosengi na papa grip mobilisation
Yeba papa sui le mola solo la kitoko kona dia dumne ya ngumba mami lela lata kaka ndenge wana kitendi pokolata posombiango wapi ewolowo kitendi pokolata patongiango wapi abagi George Weah président sportif libérien kitendi pokolata posombiango wapi ewolowo kitendi pokolata patongiango wapi arrive bino mbale bobeti ba kung fu ba kubu comment kokosanga ni wana hein lipati aza chéri na yo bino mibale mutu bokena masolo wana bobetani biloko minene ngala koko imagine te ke lipati akoza na famille neti kaka ya soki ndenge te devote nabike mumia ndenge akosinga mofu comment kokosanga na ntina niveau wana mosto olala ne mbetu moko baprojet ebele oboye bacontener boye oboye mais ntina niveau wana mais écoute ye pa lobi yokosi ye yo mpe bokosani alors papa na ngai aza mwasi na yo aza mobali omoni ngai na mobali na kade kaka yobika makambo etambola atake jo il fallait obiki moshe ti na préparer bafeti makambo nyonso tout nabengi beni antolo na Belgique la main d'or pour na makambo nabiki tosala makambo yokende bien mais tala niveau mpenza devos tondima ce qui s'est passé parce que bino mbale bobetanaki ba 12 donc bobetani ba 12 c'est ça les 24 donc et puis là on dit matin yo ko vivre sans les parties les parties à chéri na yo so tozo senga na bino bozonga na bon na Kinshasa ko baza mon problème te isko ya yo nini ah chéri na yo ko vivre sans les parties tane bozaki ba couple mo danser moderne bozi lokola ba oya ba Kardashian bino ba Kardashian Congo donc mon on ba l'excuse mais non. Tiens assez, les parties de chéri. Tiens assez, mais kaka fort boyo. Comment sont vous église? D'ailleurs, tant la boye, vous n'avez pas passé pour vous n'avez pas eu. Elle pas dans loulou la bien. Ah, biso ba boyo on a pas passé, c'est comme dans le talo. Il va pas la gâcher qui monte dans son mélange exact to quoi. Comment c'est que chez qui monte dans son mélange on est pour la table. Si une église peut être obligée na ngo bon so qu'on a ndako tanda na ngo bilamba na singate benza ya solo wana. Ba choc à la vie là tu peux pas passer. Choc à moi mo mto ngwa ki ya moto. Hein? Naze ko yebisa obandaka langa bili li patiti kama makambo to utana biso na ba famille pauvre to nzima. Na ebite se ngo ngo za ko kosa mobali makambo zo ko za ko se wana. Pona nini? Pona poto ba vinyo so ba bonga na ndi. Yo yo mona bonga na misusu to tanga na bonto ebe pena ki bazali batu ya. Point. Mais le ba koma batu ya. Wana eza ya solo muno so na poto koma mutabonga. Parce que ndenga na tika la mutasima. Biso ne do olia mikate tokokabola mikate na ngina oh ngina kwatika koyeba il faut topesa mikate na kingalangala muskingala wenge kingalangala bongonge na ii te makambo eseleki lipati ngana zosola na wenge po aloba ye pa kobenga ngai ya pe alobi ozosola na ye te ozokima ye na telefone wenge alobi ye aza na problème te ye kuta esali ye esengo ya koyeba ke lipati oyo ya na ye divorce azobala eza nde dena oyo tozalaka mpenza biso mibale les 3 moustiquaires ngai aloba les 3 moustiquaires sikoyo epa wenge esali ye kuta esengo esali esengo alobi nga po bana sepeli na nga bino nde bokenda po to bobwaka ngai malgré makambo nyonso oyo nasalisali oyo elobeli eloko te mutabolingo saesere kasi nde tozalaka bandaka na biso nyonso te alobi so otali kutu ngina ndenge alamba abi kutu jour amo ngina azokwele kaka na nzoto mona mpe bamona soni kasi bato nyonso bazoba te moto tomonaka azoba nzokayemutabanyele bato nyonso bazoba mutabosani ye te ngina mutabosani ye te sikoyo na susi wana ntango ngina bazoboyaboya nde ngina ake koyemba sikoyo na kwe moko azoyemba ne kaka de na kingolongolo amus kingolongolo wenge kingolongolo bon nde wenge alobi makanisi ezongi alobi natali nalobi ngina abi ndenge akweli nga na nzoto mawa nde place ya kocomprendre qui on est ayokandisa basola mikate
nde sikoyo nde nga nayebi yo yo mpenza ndenge oza wana okovivre sans divorce makambo eselekaki eseleki eseleki lipati eseleki osalaki baskandale moko ya soni ya buzoba me bon eseleki eleki esalelo te yo mpe malin donc corps yonko donc ibadashi jujuchu sikoyo toyeba ndenge motu na ngai obiki mon chéri oyebi biloko na soko na poto bato nyonso baara batala bato empire balaka te mwana boye ngai nanobeti wana carte de stratégie ozokompa na carte de kaka ke momi avanda mais ye apesi nga baespoir bacontene masolo ya danger ngai bikaka o mpena mwana mvama mpenza mwana mvama bokotia na se motu na ngai chéri na yo oza na vrai momi adomba momi lokola balipati fo okende kaka ndenge wana botiango kaka lokola ndoto esimbi te boyi na ndoto sikoyo tokomi na réalité lipati so tosungi ye te ekosala mabe pardon aza mwana bato famille ku baozela bayoka bino me bino bopanzani nini ameno espoir mona yaki na mofo na yebiki na tokita tokosala makambo ya danger efelaebisanga koyo na ngai natika moto akayu nazala so moto akayu te do bakayu komaka ya manevo nayebiki nakosa bakayu kaya nasoki kuta amboshe me naboyi amboshe nabiki nakende na intérimaire parce que nayebiki peti akotinga tia baidéologie bapromese banini tokende bakini bacontenir ebele banini na stabilise bamasa na nga tu yo oyebi juste sukama tu bayebi kaka ke non vos mena donc azu grand prêtresse ya masolo ya mambala te elekaka nango chéri na yo ngai na se yanga ke ezongisa motema nsima toleka na biso yaka tokoma na biso mwana ndenge nakuta na ye te sikoyo calme toi elekaka nango nenga otikanga epa ya mado ana comme la ville te madi bana basi oyo bakinshasa ezali awa sava madame Josco Mbuluku Antoine ipati ça va essaye Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana.